MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bandi ko babolingo. Et nae liboso na bino pour nako passer message oyo. Maman bozomona na miniature, sans qu'il y ait que gauche droite. Maman bozomona na miniature comme on est maman Bibiche. Et l'on de on biso moi si maman internationale. Mirai Kalala que je salue en passant. Na benga ki prix Nobel. Et baza na mboka Afrique du Sud. Ndenge maman asala ba émission na ye, maman na biso o benga ki. Comme aza moto ya presse, amekana ko aider parce que aza na besoin de sungi ba no bolimbisanga. Bolimbisanga. Alors, et là on est leki. Maman abiso comme maman Bibiche. Bibiche azali na Congo, donc na RDC. Et avec kutana na papa Jonathan. Ma pesi comment mboka te. Et babalani. Baboti bala mibale. Jonathan ke luka vindenge zala kaka a se retrouver en Afrique du Sud. Tant se retrouver en Afrique du Sud et Bibiche ndenge zala mobala kenda zo zela comme alinga mobile na alinga libala na a cascade na bala ne mibale a se retrouver na Lubumbashi. Et tant a sel mobile signe mobali a sali manœuvre moi ça continue na bana tant moi ça continue na bana libale continuer baboti bana mibale mususu ya liboso aza na 10 ans pardon 12 ans ya mwasi cadette ana 2 ans la minute ne non solo na bino boy et nini yeko koma et go arriver mukolo mususu papa na biso Jonathan a bisi mwasi na yeke nazoya na keluka musala parce que ça faisait une affaire à plus ou moins 6 mois que le mari ne travaillait plus. Vie comment est très dur et situation comment est vraiment compliquée. Na bana 4 et puis na Afrique du Sud bavana na Afrique du Sud ba bi réalité mboka wana. Adona dimie volume. Papa banda bima kenda atikala ozonga te. Numéro ezoleka sute. Mama na musika rande basango tambolaka ba yeko apprendre yeke kopese sango ke no mobile na yo. Akota libala na komba mboka wanza ni d'urbain d'urbain na Afrique du Sud d'urbain bato Afrique du Sud boyebi. Mobile akota libala kune pas moi si moi za na bana misatu. La famille imaginez. Et atiki moi si difranté musalate le côté avec 4 enfants. Et situation comme qui compliquée, moi ça comme aux extrêmes, fallait libérer ndaku na bana ba komo telengana. Na minute onde no sola na bino mama oyo azovanda quelque part et bana na ye bazovanda hier et pas mutu moko ya mawa. Mais mobali ya mwasi wana lingi mama vanda na bana place wana te. Andima kaka comme bana baba na mike. OK ba pesi bango esika olala bazo vanda wana. Ça fait 6 mois que cette dame que vous voyez akabwani na bana na ye bazo vanda place moko ta kenda ka kotala bango. Et les 2 derniers bazo bela manque affection parce que bana baboko na maboko ya mama na ya papa na bango. Mwana soki aboko na maboko ya baboti na yete bande ko ezala compliqué et surtout si ces derniers bazo pesa ya affection te ezala pas si mwana surtout tanga moke on monitor moi c'est mbal bakabwani ezala conseil kotika soki ba na bébé to mwana moke mwana kola et pas maman avant pendant un temps na maman atati âge à 5-6 ans parce que ezala ba temps ou ba période où bana bazana besoin il y a affection, il y a baboti bandeko. Et le repousser à tout etinga na osala émission oyo eza pona bana bazala vulnérable bana na ba mike makasi bana ba ko mobela bela mama bisika pa zovanda
mobali ya mwasi wana lingi te parce que alalaka na salon mama ya biso bozomona alalaka na salon ya bato kolia na pasi bana na ye moto ya mawa yoka mawa azolalisa bango to azobomba bango epa na ye mes frères et sœurs bana ya basi s'il vous plaît en plus moko aza mobali 3 ya basi bino boyebi ba réalité mambo bana. Vous savez combien bana baza vulnérable, vous savez combien bana ya basi ba abusera bango. Toujours souhaiter ngote eko mapete mais ça ba biloro surtout na ba ajo ba nango wana ceux qui prédateurs moro boye ils auront du mal ya koloba to pe ya s'exprimer, ça va traumatiser et puis détruire la vie des enfants. S'il vous plaît avec des larmes aux yeux, je vous demande de faire quelque chose. To sungande ko mwasi oyo azonga ata Kinshasa. Ngana ebite o mobali ya motindo nini niveau irresponsabilité ya boyebana na botamana na monate. En plus baluba to ebi babwaka rabana te batika rabana te o muluba ya motindo nini oyo. Asundoli mwasi na bana ke kokota libala ailleurs. Certainement mwasi obisika ke kokota libala peut-être moins stabilité muke zalaki. Moi different mona naka ana ma vie na eto pe na musala na ye et neti mikolo basi bazoko luka mibali ya koluka azui ako akoti na ki Mario masundeli mwasi na bana quel niveau de responsabilité ya mami ngeza passe batuni mama oyo bongo famille ya mobali amekaki ko kota en contact na quelques membres ya famille ya mobali ba on ba luba kota mambo wana te déjà soki tata ya bana ye moko abandonné bana siko bon boy bisanga bande one ba osane tinini bande one ba osane tinini de cette dame azo souffrir azo lela osenga lisungi ba kongo ango tang soto zo loba awa ambassade musala ambassade yango yo ya kosunga bana mboka au cas où problème na étranger bakaya boye bande ko na Afrique du Sud bato bazana bakaya boye bazay belé car na émission mamouana na moni kuto adimia mom kando sala ba émission boye trop 2 ans passés za na jeune fille moko na salela pe émission na TikTok na apesanga mawa jeune fille moko mwasi kitoko mwana muke na bébé na maboko un jeune homme ayaki kotanga na Afrique du Sud balingani na kolingana wana achezemi tanga achezemi famille na yeba yoki balinko yoka balobi biso to tinaki no tanga to tinaki yote mambo libala kuna to lingi biloko wana te les garçons immatures pays responsables atikala osunda la jeune fille akima kenda mwana bana ovana sope pa oncle na ye après sope moi ça oncle soki eloko nini leka ba bengana ye au fait abanda ko telengana moi boka ngunde ezalaki te parce que azalaki mineur moi boka ngunde ezalaki te parce que azalaki mineur azo telengana na mwana na ya bébé ya mobile na maboko de bébé moko kitoko na ebite sukela ba ndenge nini na bosa na même ko tuna mamu na tuna mamu mais po azonga Congo ambassade mamu ebisinga ambassade sala na ngwelo te awa na ebite Congo ngo oya biso oyo je sais pas musala ba konjango ezalaka nini musala ba ambassadeur na bino ezalaka nini en fait c'est compliqué batu ya mitema malamu s'il vous plaît lelo moi so akufi na osoueta ngote to sey mwana na akufi so ba bimisi liste awa e bana kotambola non ndeko na biso kongole mo akufi ato akufeli mwana pardon to cotiser mbongo ebima soki osenga $10,000 bandeko $10,000 iko kangama po bazongisa corps tope basala soki nini maamba matanga sikona minitso muto akufi nanu te s'il vous plaît ngana kamwa bato mutu tanga za na bomoi bozo kipete mais soka akufi bino na boyo kolakisa baboboto ezala te za na sens te mutu basunga ye tanga za na bomoi tanga akufi asi akufi ya osonga sute sikona place peut-être boto préserver ba vie na place mutu akufa to bato bakufa mais to sala en sorte que mutu akufa te bandeko na ngai s'il vous plaît na opesa bino numéro ya mama oyo OK boko contacter bino moko tout fait nombre 50 100 10 20 tout ce que vous avez et bobenga mama oyo na plus 27 68 45 54 215 plus 27 68 45 54 215 comme on est mama bibishi na miniature numéro 1 je crois so ozu capture zoomé et au monana bande ko na bonde libino na bolingwa nzambe s'il vous plaît na yebi ke vie eza pasi mbongo eza pasi mais ata ya muke ezanga na ngote
Et s'il vous plaît, vraiment, faisons quelque chose, ne fût-ce que pour les enfants. Pona bana oyo, maman oyo, azonga kongo na bana na ye. Parce que na ba situation bazo vivre c'est compliqué. Bana na ba vie ko ya beba bango. Bana na ba mutoro banako. Vous comprenez ce que je vais dire? Nazo souhaiter en côté. Bande ko to sunga mama oyo. Et salinga pasi émission, vous n'avez pas l'idée. Biso bato to kokaraté wana ma émission c'est bando tambola, s'il vous plaît. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coupes pleines de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des
fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.